Moi, souffrance et l'équipe biso to vivre kaka na koteka. Yengo bila okanga biso ti wapi. Zando ango oyo alobaki azobongisa. To ye lelo to sali 4 mois to kuta ta mpula sikate na zando. Sali te ka nde to tikaki. Siko lokwa ya to ba biso ke to tika ye abongisa. Seke to robete ba ina nena bandao. To sali 4 mois. Atambu maloso. Ate loko moko te ba pesi biso ya kolia. Toza mibali ba chômeur ba sala raté biso to lesa bana biso awa to tangisi bana na zandu ngala beti 35 ans na zandu awa bana nga batangi na zandu na sali makamne surtout lesquels ba oka na zandu ko bela toni maladie kaka na zandu nde to bikaka siko so to tekite ngobila za na mbongo famille na yeza bana na ye bana poto bana na ye baza bien ba biso ba oh na souffrance o to kosuka wapi. Merci. Bonjour Ndeko. Ndeko ezopesa pasi ngai naza na magasin na de l'école magasin wana eza na compte ya zandu te eza libanda na futaka epa ya particulier mais tango ngubila zokanga lobi ke ba magasin we eza zinga zandu bateka te to sali déjà libanda 3 mois oyo to futaka banda kwa batu te il y a risque lelo to komi biloko nyonso na kati baby il y a risque to komi bakati bambongo nyonso ya ba garantie ceux qui ont na intention ya kobongisa zandu akanga zandu na ye atika ba magasin nyonso ya pembeni esala. Mais on ne comprend pas atie ba soda partout, on ne peut pas passer. Ba soda bazali, c'est difficile, on ne peut pas aller ba bloquer, vous ne pouvez pas passer. Nazana de l'école là, mais nangambu ya zandu boy. Biso to sengi ke a déconfiné batu a fongola. Pour moi, je pensais que pendant ces 3 mois, Ngubila a tongi quelque chose na Zandu ou bien à Longoli quand même, lokola toloyoka qui no gombezongi propre. Mais à ma grande surprise, j'ai retrouvé Zandu trop sale qu'avant. Trop sale que tango batu bazalaki ko participer. En tout cas, tozo senga na monsieur le gouverneur, na gouvernement na biso que ba fongole la biso. Ba magasin wezela zinga ya zandu ba fongo la zandu ceux qui bazo construire. Merci beaucoup. Akuta zandu ezala déjà. D'ailleurs ça na posa sala zandu na ye aluka terrain mususu asala. Oyo atika la biso mobutu mutu atonga yango yete. Poto za le to ko ba chômeur ba occuper biso te le loko moko te. Azo sa misa. Hein? Musa les até. Hein? Musa na biso yango zandu. Donc aluka ye. Toza na grand marché. C'est précis. Bokassa. Bokassa. Tongi tozo réaction na bino to moni bino botondi bela oza. Bon, réaction na biso ya liboso ezalaki toyaki po bafungula biso zandu tokota. Pona nini? Biso moko to fandi pendant 4 mois na kati ya zandu basale loko te. Jantini azokanga zandu oyo ye asala te. Bon, biso sikoyo toza na ba famille o tozo lesa, toza na bana o bazotanga, to futa ndako, to futa courant, to jambongo wana wapi. Ba pesi biso 2 mois ya ofele, siko ba mois o etikali ba facture bandi ko ya. Mbongo wana to kende ko landa. Non, eza na kati nyonso na kati ya zandu parce que mbongo na biso yango to biso to futa, ba ngote ba futela ka biso. Biso mo to futa ka biso. Siko bana rentrée scolaire ezoya, to kotangisa bana ndenge nini. To teka na zandu, to jouaka na zandu, potole sabana, potozong sabana na classe, to futa minerval, nyonso biso salaka. Est-ce que obango bazo sala, bazo yeba ngo ke, bazo faire souffrir peuple. Solution nini bo? Solution na biso ezali ba fongola biso kaka zandu, tozana eloko mususu te. Po bango basana oya bango basalaka, biso yango za kompa corona. Maladie tozomona population nyonso bato bazo zala, tokena liberté. Tokena masina, okuta batu te, liberté bato bateka, corona za te kaka na zandu. Siko batu nyonso tomoni na ville awa koroneza te ba ebi na biso te to sokola maboko to lata ba cash ne to kolata yango biso to ana besoin de ya zandu. Merci beaucoup. Problème na biso zali atika biso na zandu to teka ningi to tekaka idée o azana ngo ya kotonga zandu eza bien procédure eza ngo bien mais ndenge bakena ngo na ndenge ya mabe idée eza bien ya kotonga zandu to boyite mais procédure o ya kena yango ya mabe ba mama tozo vivre awa bazo tangisa bana na bango na bisika oyo tozo futa bandaku na bisika oyo papa aluka bisika mtusu ya kotonga zandu ezaka ka avantage pe ya biso bazo sala pona bino te to boyite
Comment idée ya kotonga zandu eza malamu to boy na biso te. Eza bien. Mais procédure o akenango eza mabe. Dio tozo luka changement nan toza nango souci. Message à Souko relancer. Message na Souka na remercier nous président de la République. Président na biso na remercier yo na oyo. Ozana sima na biso ba congolais. Le peuple d'abord, le peuple oyo yango ne to vota ki bino kuna. Tozana souci changement na mboka na biso. To vivre en taux du jour. To vivre en taux du jour. Dollar yango ezo mataka ko mataka. Siko lo bien to ye to teka. Zandu to teka te. To vivre ndenge nini? Biso to vivre en awa na zandu. Mais ma magasin efungwami te. Ba magasin efungwami te. Ba efungwami te za ko kanga makaka. Efungwami te. Tikuna na commerce, ma magasin za ko kanga makaka. Ba fungola biso ma magasin to teka ne to teka kana biso. Merci beaucoup. Mbote papa. Réaction des années na mukolelo ya déconfinement ya Gombe. Réaction na ngezaka. Baza ba continue biso. Basala musala na ndenge sengeli. Biso do bangunya na bango te. Si un problème, il faut que peuple que toni to sa musala na niveau zandu. Biso de royoka, boyebi ga ndenge bo classer biso ate peuple azala l'aise. Mais déconfinement ça progressivement ba fongoli na bobi bazan de rozon après au moniteur. 4 mois yango bien sûr. Ba fongoli mais église peut jusque là peut fongwa mi te bino bozo revendiquer. Église est fongwa mi est-ce que yo mona yo? Ngana moni avec église parce que église peut fongwa mi te. Yango peut fongwa mi te. Bino bozo réclamer à zandu. To réclamer parce que zandu nde eza na base ya mamunyoso. Et puis mamunyoso to evandika na zandu. Tant yo o bloquer biso na zandu wa, to vivre comment? Faut pas ça non ba réaliser. Biso do bangunya na bango te ba ningo sa musala. Expliquer peuple langa na posa na sala boy. Biso do za na po de royoka. Na ngo rondi mate aboy avancement ya mboka na ye. Tant yo za na idée o sala musala o. Tant yo expliquer biso de peuple na sa musala o. Ebi nengo otia biso. Faut aye baninga o sa musala. Biso do bangunya na ete. Après ala mukonda mboka. Lilobano Souko Rosa. Lilobano Souko na remercier ba continuoso. Na remercier bango. Merci beaucoup. Bote mama. Tomoni awa réaction no ekozani na mukolelo nde ba déconfiner ville. Réaction no tongi tozongo ekozani. Ba déconfiner ville, zandu ba fungoli yango te bito ba congolais to ke vivre. Mama, balobi ke progressif, bazo déconfiner progressivement même na bamboka mindele pe et salami bongo ba fungoli malembe ba ko fungola nyoso tout ebi ke corona o ebomi ba to belé. Ebomi ba to belé to boyite ma dia na mboka to boya ngote. Siko ndenge bakangi zandu to vivre te bito ba congolais to ke vivre web. Bende bazo vivre ko leka biso ba kolomboka. To ke vivre bisika nini mindala ba oza privilège makas ko leka biso moko ba congolais. Bio to souffrir. Jeune lokwa nga na se débrouiller na sa kinduma te maintenant luka na te ka zandu na bénéficier d'un fils qui un petit rien. Bozi bokangi zandu na ke tema na balabala bakangi zandu balingi ko fongola te. Mboko misale zate ba société zate eloko eza to vivre na koteka bokangi nyonso ngobi azo kelinga sa zandu muso ake yumbi oza Kishasa oza yumbi te akende yumbi oza kinto ba kinwa azonga yumbi na ngambu kuna ke sala wenze na ye atika beto vivre to koyiba te tozo débrouiller oza ba kinwa za mboka na biso kisa munene azonga yumbi azala wenze de kuna tika beto vivre zala kate bato ba souffrir babare sala te bato ba saka na ba vivre ndeni ba hotel sala te ba o sala hotel ba vivre ndeni ba pasteur ba vivre ndeni ba copain ba vivre ndeni biso to vivre ndeni ka 50 40 to sa bona bango ba vivre bien mo konzuma ko souffrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote papa. Réaction de Rosani na mukolelo nde ba déconfiner ville. Mukolelo yango yo. To respecta ki mibeko o bakonza mboka balobaki. Bakangi Gombe. Bacheli biso ba barrière awo. Gouverneur ya ville alobi ke lokola bakangi Gombe to profiter na confinement oyo to bongisa marché central la Zandu. Lelo 4e mois. Balobi ke non to déconfiner Gombe. So ba déconfiner Gombe, c'est-à-dire na marché central ba déconfiner ngo 4 mois. Tomoni musala mo côté
eza na kati ya oselema na kati ya zandu soki alobi akotunga Gombe marché ya Gambele eza wana eza terrain vide abandi nanu kotunga yango te mais jusque là 10 tol nde tozomona awa 10 tol kaka compte yango 1 jusqu'à 10 Cécilie siko bapermettre ke badeconfine Gombe abimisi afungoli babaria mususu mais oya ao ezalaka bongo bato bakote na Gombe te mais eza Gombe tosalaka awa totravaillaka awa na kati ya Gombe na marché central ya Zandu boni ya kofungola babaria mususu o Zandu efungola te message nanga eza boye. Bon, déconfinement et l'élo et Salemi c'est bien. Mais quand même Ngobila devrait tenir aussi compte que le peuple congolais, tous en a un moment ni les en a quatre attention au peuple congolais. Il a un mandat, il a un bilan à présenter au peuple. C'est le peuple qui l'a mandaté. Mais quand même, Alingakia Salana Ndenge Oya Salélité. C'est-à-dire après avoir Koloba na télévision, que Kouranama Eza 2 mois à Ofele, oui. Mais Yetenda Lobe, c'est le gouvernement. Alobi 2 mois ya Kouranama ya Ofele, oui. Abakisi lisusu alobi 2 mois, ba kolo mapangu ba déranger, ba locataire na bangote. Mais quand même, il sait très bien que le peuple congolais tomesanika ko débrier. Après avoir battu Kodefa Bambongo nini, il devrait d'abord commencer par Kotika marché central. Si malheur batu bazongi, nde komi siko na ide moko ko bisa bantu ke voilà. To bando tozolinga totonga ta progressivement. Alongoli 2 ou bien 3 pavillons, bazotonga délocaliser bat pota ba marché. Message nous relancer na gouverneur. Na EBC gouverneur Jantini Ngobila qu'il cherche les bons conseillers. Bazala na clique ndenge baza bato ya FCC pona konyokola peuple. Bayeba ke peuple azo sepela na makambo bazo sala te. Azala na taye moko. To bando mona certains gouverneurs na kokyo tanga komote babandi bazala ki na habitude ya kozonga na terrain kosolola na peuple. Aya ayoka vraiment peuple azoloba na azo sepela na makambo azo sala te. Merci beaucoup. Telemi biso toza bana mboka toye ko déclarer droit na biso ya bana mboka. Bakangi biso 4 mois na ndako tovanda confinement. Bakonji balobi bafongoli to bada Zandu. Nde biso toye po na Zandu. Mama bango balobaki Zandu kofungwa manonu sikote. Biloko kofungwa malembe na progressivement babaki Zandu bo patienter quand toko patienter ndenge nini. Biso toza ba responsable. To futela ka bandako. To lia ka to du jour. Toko patienter ndenge nini. Gouvernement a sali biso ata geste moko te bana bakangi biso 4 mois na ndako tozomona bamboka mususu bazosunga ba peuple bazopesa mais biso eloko moko te 0 sur 0 eloko nini osenga na gouvernement nazosenga na gouvernement boye mesure bazuya kokanga Zandu tolingi yango te batika po Zandu eza kompagnie munene ya bana mboka soki balingi basala Zandu ya bango kikole ezali munene maluke ezali bakende kosala kuna Zandu kingakati bana pe bazolo bakikakati bisike ebele kosala awe eza kompagnie ya bana mboka misala ezali suka tozali koluka solution Ngobila sika ezali ayoka biso apesa biso solution tozala po tokota na Zandu tozala po tozonga na Zandu bandako. Merci beaucoup maman. Na besoin bafonga biso nzela tofipaka na Zandu tosaka makambo na Zandu tokolia bango baninga bamboka mindele kuna bapesa ba provision ozo bapesa biso wapi tosaka makambo na mama mais Zandu bazosala misala omoni teke kuna na kati basa misala baro côté 4 mois yango eloko te papa tona besoin to na côté 4 saba na Zandu tomona na Zandu en plus to ya dola to kufa to kende chiwa bibango na Zandu tozana besoin to kota so ba to kufa na kati ya Zandu. Merci beaucoup. Bonjour maman. Tony tozo réaction pour na déconfinement mko lelo rolo ba. Na lobi boye. Biso nda toza bakanga biso Zandu balobi opo na malade ezalaki na mboka. Bakangi Gombe. Siko Gombe bafungoli toteka totanda te toteka te. Siko yebisa biso bana biso baliani. Rente yango nde ezabo classique la mingi te ezonga. Tokotangisa bana biso te. Bana batanga te netingana na telemi bo mbai na ngasala kate. Na 5 bana na bavana to futelaka. Na minute oyo tokaboli bana miso tubake koto mibale bake koto. Nga mama na olala na salwa batu.
papa likola kita bato yebisanga vini no baamene biso osenga na mokonzi ya mboka en ce moment nasengi mpe na mokonzi ya mboka biso toza bana na ye mpo biso tokoki vivre na mboka mosusu te lokola bendie bavivre na kimia biso mo bakolo mboka tozala na pasi papa biso mo tozala na pasi toteka te tozalaka na pasi pourtant bendie baya na kimia biso bakolo mboka tonyokwama to na braza toza na ngola toteka te tozoteka te eloko moto tovandi na bandako bana biso baolela pasi nga mwana nga bele étoile likola nzala papa bangasala te nga mutu nayaka koteka mpo bana nga balia tansiko mwana nga bele étoile naye na ndaka nani bamesa place balokalize bino bozala batie bino te mesa moko te eza wana mesa na bango bateka $100 nga na fa $30 sikoyo yebisanga na osoma mesa mokolo mesa wana batiango $100 bacha $100 50 cm nga fa ya $30 sikoyo yebisanga na osoma mesa mokoni mpo nateka. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Mais il a une réaction na lelo ko lobani. Bon, ya liboso na on a remercié chef de l'état ndenga yoki kolela na biso. Apesi biso afongoli lelo zandu. Mais eloko na kosenga na ye etant que yaza tata ya bana. Azali tata ya bana ayebake bana bazali baliaka. Lelo bafongoli toya biso nyonso ndenge papa journaliste ozotuna nga motuna na kanza mais il fallait batika ba magasin eteka. Toyebi bien que zandu bazobongisa. Mais papa botika magasin ndeni zandu eza en pleine réhabilitation bazobongisa comme il salité kaka bongo bafongola boteka. Zandu eza na côté na yango. Mais tozana ba venir bokasa ezali ba Rwakading ezali ba dimarché ezali ba dimarché ezali ba de l'école ezali. Ba place wanyo batika ba magasin fonga maeteka po esunga biso mais oya zandu lokwa bazobongisa wana tondimi malgré que bazwaki retard banda ba confinaki biso pendant 3 mois et demi réaction moko na kati ya terrain ezate c'est-à-dire na kati wana misala ezosala mate eza ko avancer parce que tomonaki liboso bayaki kotia batol mais tozo comprendre te ministre intérieur na gouverneur Gentini Ngobela ndenge nini bazozana boyokani te bazozana boyokani te ndenge nini parce que tomonaki bazokanga batol po babongisa zandu moko balobi batika suko kanga batol balanda administration ndenge sengeli soki sengeli ke rôle ya gouverneur asala musala batika sala musala soki tali ke ministre intérieur asala musala batika ya sala musala tolingi des autres te tolingi mboka za na kimia to souffrir pendant 4 mois donc presque 3 mois et 19 jours presque 4 mois car to souffrir nini osenga na gouverneur gouverneur de la ville papa Gentini Ngobela tout le temps na lobela kae na yebisaka ye naza conseiller na ye na leka même na numérique eloko na sengi na ye ndenge tozalaki na gouverneur André Kimbuta lelo tokomi na Gentini Ngobela bakokani bilongi te donc ndenge ba changer bilongi ye pe a changer Gentini ye na style na ye kinbope aya na kinbope tango ezala asala ngona ndenga normal topesi ye bavotaki ye po asunga biso asunga peuple congolais bavotaki ye po asunga peuple congolais. Merci beaucoup de l'état na kati ya mboka Kinshasa tozali biso ba congolais tozande bana na yo likambo Ngobila sali ezalaka te yo yeka boyenga locataire na fute na ndako na bika locataire a passer lo bimanga na tonga zan est-ce que ouais ça normal mais Ngobila zo sala musala tozo mona même partout ayi pas réhabiliter ça ti siko 4 mois musala ezate na kati wana ezate wana zamba na zamba matiti na matiti atika biso bana mboka to débrouiller to mesan ko débrouiller to mesan photo teka to lia 4 mois ngo 5 mois misala ezata zo tonga te mundele wana soki asana longi ye babi ministre agir sabi atika asana wenze asana teka topesi toyebisi Ngobila boye biso oza ba congolais toza ba ennemi na te biso nde batu tochayo to vota yo susi na biso za oyo kande kolela na biso ba congolais toyebisi yo boye c'est-à-dire Hassan wana azana ba olobi azana ba magasin ya yenda azana privilégié de magasin eza contrat ebele ya somba 10 ans na ye asomba ngona na époque nani te eza po na époque te eza mama mukanda un plus 4 kimuta pesa mukanda mais musana ezo continuer to sengi boye na Gentini Ngobila tika biso ba konto to mesa to débrouiller to mesa ko débrouiller Kinshasa eza munene soko tonga zandu ke na maluku mais a délocaliser bino batu misusu atie bango na ba marché malu alors c'était ake na maluku tonga zandu sika na maluku tonga place na ye. Merci beaucoup kasa olela toza vraiment wa
Ngobila franchement yorata soni donc oza papa zala mutema kibo papa yoka soni asali suni moni ba buzoba osana yumbi o eza kishasa biso ba kinwa otika kolonga biso te yo président porte-parole ya gouvernement lobi ke ba fungola ville mais papa bango balobaki ke bakofungola non bako déconfiner progressivement Zandu ekoya plus tard papa nde banonsaki papa koyoka jolino makele so comme sur place a ezaka Zandu te ezana magasin musu jusque là eza déconfiné te jusque dans magasin ebele to tekate avec des policiers yeb sanga c'est commerce ça déconfiné mais ça déconfiné commerce kuna Zandu ezala te yeb sanga du marché eza sikani so akokanga Zandu pas problème ezate azo Zandu ne akangango to yebi kopo sa na beda chou kangano ango sala nyonso kosala sauf que tikela biso du marché tikela so commerce luka mbongo leko oso ba mame belé ba famille belé okanga ba poto vivre comment okangi biso no 3 mois to futi ban 4 mois to futi banda coûter kolia zaki na pasi mai bochaki to futa te to komo futa ngona ta oyo yebisanga osusu biso komo kanga biso poto vivre comment lilobano asuka tonyi nini rosenga na mokonza liloba osuka osenga na président Fachi papa yo yebi slogan ezaka le peuple d'abord donc peuple ango ezande biso to souffrir gentilina biso le ba marche pied na yako makosaka na biso papa sanction faut zoyer so ministre de justice a sanction abo simple gentil comme gouverneur pour anité yaba Congo longwe yepe to yoka e pa longwe merci beaucoup